Moto bande o babulingo zanga bino la gardien du temple kana cadre actualité to pesa sango ya mawa. Liwa ya papa Léon ne malemba. Oto bina ombo ya Molière et pesi pasi pe mawa. Papa oto biso nyonso oyo asekisaka biso mingi to pasekaka sekara na ye. De papa le Molière d'habitude vidéo na nyonso sur 20 vidéos oyo ye na ebi 18 asekanika. Kaka, un homme de bien, honorable Nemalemba n'est plus. Il nous a quittés apparemment ce matin. Donc, na moni yango na Facebook, na pas mal ya ba page et ndeko moko na ebi personnellement, nde na bengiye na Messenger. Pour confirmer que ce qui est allé solo déjà c'est une servante de Dieu. Alors au cause alikambote quoi, loba peut-être source où ya joué le temps où à la vérité mais apparemment c'est comme si ezali il y a solo pour na bengue à confirmer ngai que papa Molière a koufi. Na ena pesa sango to pe na passer message pe na lendisa baike kaka ndenge to mesana les voisins à l'éloté donc trop le bel rango toujours na eko rappeler na bandeko nyonso oyo bokuta les paroles dans vidéo oyo partager vidéo na eko rappeler que toza ba pèlerin na sena moi to le kabiso nyonso to kufa biso tout mutotika libanga azate mais sauf que esengeli komilengela to benga liwa mobembo na bomoto mutu nyonso oyo azala na projet à mobembo a préparer toujours mobembo na e. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. Onende na abosoni fona kena Kinshasa fona préparer voyage. Fona somba bilamba na bongisa bilamba na bongisa moitin na mona batata mingi okatiki mandefu ta période mo bo période wana ta mulai ta msut 1 mois 2 mois atiki suki belé à part la mafuta moko boye wana avant que ndakati yango bendi beauté moi poso poto e bimisu bien abongisi bilamba mikolo na kolia moi ko respecter si fois ça la moi gym moi nini pona nini pour voyage et les cas bien à se préparer financièrement pour habiter que famille ezakuna voyage dans les singeli et les cas bien na okende ta la famille tope na okendele ma musongolo pakala na bit tope na objectif voyage et les cas bien comme toi qui voyage les qui bien à sepele ya gozonga ce voyage les qui mabe et fristraka era normal à l'aise ils ala esengote et on va besoin attendre préparer voyage to benga liwa mobembo est-ce que tu auras temps pour préparer en haut or to biso tout que to kufara mutokotika lazate yaya zwata o préparer mobembo na yo na lobite ko kufa lelo et ko be ozala lobi ko pe ozala lobi kuna parce que l'homme ne peut mettre Kaker masolo elamuki ozali na posa ya kokitisa nzoto mwasi tope mobali Kaker kondisa libumu pona libela yo oyo ozali ndeko batashi etondi yo na libumu tope banduta ozali na bapo noir na elongi oyo babouton esi etiki yo ndeko mwasi ozali na ba noir na katikati ya mipende Kaker solution ozali na bokono diabète tension épilepsie, cancer, Kaker, ezali wana pona bandeko nyonso. Benga Kaker okozala desite. Ozali na pota ya libumu oto bengaka hémorroïde. Benga Kaker. Oumeli ozali kobota te na Kaker ata na 70 ans mwasi okosimba mwana. Côté etali papa Kaker nde masolo bino moko botala lolenge telemi ya koloba ezali ebelete
Pona bapapa benga INKKR na bulembu nyonso ya nzoto okosepela. INKKR solution pona libela. INKKR mwasi akokima yo te. INKKR bokono nyonso ekosila. Et son souffle, dit la Bible, pour pouvoir les retenir. Soit temps de préparer mon bimbo. Pour nous préparer, voyage à l'Iwa bien, et les cas bien, et Seigneur nous en a Jésus. Et rassure-toi que tu as reçu Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Seigneur veut dire maître. En d'autres termes, ce qui Jésus n'a vu na yo la Seigneur to peut maître, ce qui veut dire vie na il faut dépendre na maître na yo. Okuzasu na doit vivre ndenge yo lingité to peut selon yo. Il faut ça la volonté na yé. Donc pendant tant na pèlerinage na Senamoy, rassure-toi, ozo vivre en conformité na maloba na Nzambe. Maloba maître no ezoloba no nini. Ozana ranki na bato. Sinon, luka kimia. Ozana banyongwa bato. Sinon, futa banyongwa bato. Et ozana ba problème. Sinon, bongisa. Maloba maître zoloba no nini. Oyibaka. Sinon, bongisa. Koyibaka sute. Ozala maboko makasi to pe égoïste. Sinon, kabaka. C'est ça. Donc, ça la volonté de Nzambe. Ezaka kosala o Nzamba asepelaka nango to pe o Nzamba lingaka. Zala en paix avec tout le monde. Tout ça bato. To beta mabaku. Mais rassure-toi que tant au branché, au bongisi relation na Nzambe. Ainsi va la vie. Vie à tous les jours. Ezaka bongo koyi lelo telemi. Karandengona parce que nous sommes tous des pécheurs repentis. Ba condoléances to pe ba sincère condoléances na famille Mobimba. Courage na bana na ye na bakoko na ye. Na mwasi na ye ngana onde to tikali toluka to bongisa afin que lobby tant ngana pe to kufa voyage wana ezala malamu to pelega malamu parce qu'après la mort il y a une vie mutako saoté. Cette vie dépend de la manière dont l'homme a vécu sur la terre. Soza muto ba kili muto ba mbilinga muto ya kozanga kimia muto ba problème bato ba rando bino boswa na rayon nyonso na ba réseaux sociaux ya mama no ya tata na yo yebake mukolo okufa moni bisiko kokende kuna kita ene yo lingaki awa bimakambo ba trouble ya bitumba ya kofinga bisiko kokende kuna e ozala peka ndengo na fois 10,000 report ozala te yo muto lingaki makambo ya nzoto mingi kuna tango kokende report ozala te nzoto na nzoto okolemba ngo ya kolemba olela yo na nani. Bible sur l'Apocalypse. Il s'agit de plaire na ba grincement des dents. Nana au côté là yo. Oko toka. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Il est écrit errez les morts en Christ. Ya kufakati na Yesu. Oza motone sengo. Je disais bongisa ya lelo. Et avant qu'il ne soit tard, yo repoussaka. C'est ça l'interpellation. L'appel de Dieu est méaté. Nasa na vie oui bato bele ba lobango dimela eso ate siko te na na jeune ba jeune pe ba kufaka surtout lelo o katala la ya la mogite ekipa souté na ba une fois oncle na moko ils sont na fête eso yo wapi li soloka ya mambo mate ya mambo Nzambe kala na France habite mambo Nzambe zela nanu za kwa zo obeta na Belgique. Peut-être c'est ton cas. Au sana vie. Ok na ngwasuma. Ok na concert. Tamsu lobby. Et ozoyate. Peut-être ozo planifier ozo bongisa wana e komate. Ya mon Bible zoloba. Bato ba sala ba projet. Hein? Bino boloba que demain nous ferons ceci. Boloba son Nzamba permettre. Ton Nzamba lingi ton Nzamba komisi biso mukolwana. Parce que tamso komate. Certainement les vieux avaient ba projet. Certainement il y a un planning. Na automon la vidéo moko wa na Brazzaville banarobina ils fait na Brazza quelques jours car na automon la vidéo moi papa malheur mon leur so ba 2-3 jours atindelenga na zo ba soutenir mais je crois son moyen on sala en collage bazobina fête c'est ça tam so na planning que net le doit dimanche boy akutana ba masane quelque part to ba okende sika songolo
to pa oketala bakoko na ye tope mais et ça limité et comité les vieux n'est plus vieux niaou ne bat mutsuba no benga les grands niaou voilà à sa société personnel hein nous pouvons dire que personnel hein, parce que son to kufi to le baga personnel mais sinon ndeko zola nangai l'âme qui va reposer en paix eza am oyo ezaki na Yesu pe kufika tina Yesu ah oui donc lingo bongisa hein lingo bongisa ozala bien ozala en paix na mokeli na yo pe na batu nyonso na mokili oyo parce que lobi ezala ya nzambe to bi mokolo te to bi ngonga te tu as 30 ans tu as 20 ans tu as 50 ans tamso ko sa 60 te tamso ko sa 80 te tamso ko sa 30 te tamso ko sa 40 te parce que pendant que je vous parle les gens ba bébé o ba kufi yana ba morne o ba zaira ona ba morgue ba sumuka yite ba salema bete oleki bango ne lokote ah basa kitoko ba kufi mibala kitoko ba kufi bana ba inonsa ba kufi bato malamu pe ebele ba kufi ah tamsu yo consciemment ebiki wanu mutu malamu te mais bato malamu baza ba kufi donc nzambe so abatelio ezara maone pe bolingo na ye pona nini ko bomana pona nini ko sala mabe pona nini ko zangisa baninga kimia donc bongisa voilà c'était ça message que vous avez besoin de passer sinon tolingi bino mingi ba bonne chose to monani mbala sima partagez cette vidéo le Seigneur vous bénira merci.